Bonsoir, bonsoir. Lelo nazo lobela sujet par rapport à Javier Mokondi ou Javier Mangoki. Je ne sais pas si on peut dire ça. Nazo loba par rapport na attitude naye, comportement naye vis-à-vis na Karine Mokondi. En tout cas, bato nyonso bakoyoka video oyo vraiment na ndenge ya mabe te. Nazopesaka conseil na vie. Na vie mutu soka asali yo malamu, il faut ozongisele malamu. Même si mutu asali yo mabe, il faut ozongisele malamu. Parce que malamu na yo nzambe mutu akoyeba yango, na mabe na yo nzambe mutu akoyeba yango. Mais sikoyo na remarqué biso bato ya mokili geste ya liboso so mutu asali yo obosani yango. Ozoyeba lisusu te geste wana asala yo ya malamu. Okomi otalaka oyo ya sikoyo ozoyeba lisusu te makambo asalaka oyo ya kala. Javier, fozonga nsima kolanda mbongo te. Mbongo ezalaka na suka te. Parce que tango tobotamaka na mbongo te, tobotamaka na bilamba te. Tobimaka na balibumwa ba mama na biso mitakala. Toyo okuta bilamba ka tango tobimi na kati ya libumu. Lelo yo okomi oloba Karine aza ndoki, Karine aza boye. Oh Karine soki ozalaki mutu mususu olinga otambola na Karine. Mais quel nzoto yo kotambola na Karine? Quel nzoto yo kolala na Karine? Franchement, webi toboyi te eza babeze, mais babeze mususu il faut éviter ya koloba parce que eza ya bosoto, eza ya salite, eza na sensité. Parce que tango yo lobaka ezomona na ke bazotinda yo ka pozwa $50. Mais soki lelo bapesi yo $50 ofingi mutu. Lobi na tongo ou lobi wana mususu oza su na $50 te. Obenga lisusu otanga su bakombo ya bato po batindela yo mbongo parce que yo marchaka na mabanga. Mais papa, vie na yo eza mabanga te, vie na yo eza $50 te, vie na yo eza $200 te, vie ya mutu eza important. Sikoyo natunaka tango bino bofingaka Karine, bolakisa ba video nyonso bosalaka soki Karine afingaka bino. Ka bino bato fingaka Karine, bolakisa bozongisa internet soki na sima ou na liboso botala soki ba video bokotala ba video Karine afinga quel moto afinga ye. Mais na comprendre soki bolingi bo marcher na internet na YouTube, soki botangi kombo Karine te internet ekotambola te. C'est ça que nga na remarqué ango. Mais eza c'est triste parce que mutu wana azofula bino, mutu wana bino bozofinga ye. Plus bozofinga Karine, plus bozofula Karine. Et c'est ça que vie à Karine ekozala toujours na liboso. Bino bokozala toujours na sima Karine. C'est ça le problème. C'est ça que bozo comprendre te. Mayele na bino eza na sima. Après comme bozo exploiter mayele na bino te, bozo loba Karine mutu abakisi, Karine mutu abanganga. Mais po yo mona mutu azanganga, ça veut dire que yo po kendaki nganga po mona mutu wana kendeki nganga. Donc Javier zonga soki Yvette Kalombo abeti yo lelo parce que olobi ebele. Mais batu misusu basimbaka bango te. Parce que Yvette Kalombo azali Pôle emploi te ya Congo. Mais moto aza Pôle emploi ya Congo ezali Karine. C'est ça que Karine même bofingi ye, bosali ye ndenge nini. Akoki kozongisela bino te parce que yende mutalesaka bino, yende mutafutaka bino. Donc c'est ça que amonaka bino boza na se ya makolo na ye. Na se ya ba mapapa na ye. C'est ça que akipaka bino te. Mais soko touché ba yo baza Pôle emploi te. Yango wana Yvette Kalombo abeti yo. Parce que oza na munoko. Et j'en suis sûr et certain, munoko no wana eza yo te batindaka yo.
Mais papa soki bazotinda yo tika parce que mokolo mosusu okokufa okokutana na mutu mosusu ofingi ye abeti yo ezwi yo na esika mabe okwei okufi. En plus oza nanu neti mwana SS oza na makila mingi te na nzoto na mai mpe eza te ndenge natalaka o meme makelele na bamakalankonki bakendeke na fete ya makayabu ezalaka ndenge wana te parce que kokonda wana meme bato asana baza ndenge wana te. Oza vraiment nga namona koza anorexique. Mais sala attention tika kofingaka Karine azali baoba ya YouTube. Karine azali baoba ya Congo mobimba na internet. Azana média en ligne ya internet ye mutu azo salela bino azo créer bino ba emploi po bolala nzala te basi ba chroniqueuse misusu wana bazanga baka. En tout cas bato nyonso bakoyoka video oyo vraiment na ndenge ya mabe te. Nazopesaka conseil na vie. Na vie mutu soka asali yo malamu il faut zongisele malamu. Même si mutu asali yo mabe il faut zongisele malamu. Parce que malamu na yo nzambe mutu akoyeba yango na mabe na yo nzambe mutu akoyeba yango. Mais sikoyo na remarqué biso bato ya mokili geste ya liboso so mutu asali yo obosani yango. Ozoyeba lisusu te geste wana asala yo ya malamu. Okomi otalaka oyo ya sikoyo ozoyeba lisusu te makambo oyo asalaka oyo ya kala. Janvier fozonga nsima kolanda mbongo te. Mbongo ezalaka na suka te. Parce que ntango tobotamaka na mbongo te, tobotamaka na bilamba te, tobimaka na balibuma bamama na biso mitakala. Toyo okuta bilamba ka ntango tobimi na kati ya libumu. Lelo yo okomi oloba Karine aza ndoki, Karine aza boye. Karine soki ozalaki mutu mosusu olinga otambola na Karine. Mais quel nzoto yo okotambola na Karine? Quel nzoto yo okolala na Karine? Franchement, webi toboyi te eza babeze, mais babeze mosusu il faut éviter ya koloba parce que eza ya bosoto, eza ya salite, eza na sensité. Parce que tango yo lobaka ezomona na ke bazotinda yo ka pozwa $50. Mais soki lelo bapesi yo $50 ofingi mutu lobi na tongo lobi wana mosusu oza su na $50 te. Obenga lisusu otanga su bakombo bato po batindela yo mbongo parce que yo marchaka na mabanga. Mais papa vie na yo eza mabanga te, vie na yo eza $50 te, vie na yo eza $200 te, vie ya mutu eza important. Sikoyo natunaka tango bino bofingaka Karine bolakisa ba video nyonso bosalaka soki Karine afingaka bino. Kaka bino bato ofingaka Karine bolakisa bozongisa internet soki na nsima una liboso botala soki ba video bokotala ba video Karine afinga quel moto afinga ye. Mais na comprendre soki bolingi bo marcher na internet na YouTube soki botangi kombo ya Karine te internet ekotambola te. C'est ça que nga na remarka yango. Mais eza c'est triste parce que mutu wana azofula bino, mutu wana bino bozofinga ye. Plus bozofinga Karine, plus bozofula Karine. Et c'est ça que vie à Karine ekozala toujours na liboso. Bino bokozala toujours na sima Karine. C'est ça le problème. C'est ça que bozo comprendre te. Mayele na bino eza na sima. Après comme bozo exploiter mayele na bino te, bozo loba Karine mutu abakisi, Karine mutu abanganga. Mais po yo mona mutu azanganga, ça veut dire que yo po kendaki nganga po mona mutu wana kendeke nganga. Donc Javier zonga soki Yvette Kalombo abeti yo lelo parce que olobi ebele. Mais batu misusu basimbaka bango te. Parce que Yvette Kalombo azali
Pôle emploi te ya Congo. Mais moto aza Pôle emploi ya Congo ezali Karine. C'est ça que Karine même bofingi ye, bosali ye ndenge nini. Akoki kozongisela bino te parce que yende mutalesaka bino, yende mutafutaka bino. Donc c'est ça que amonaka bino boza na se ya makolo na ye. Na se ya ba mapapa na ye. C'est ça que akipaka bino te. Mais soko touché ba oyo baza Pôle emploi te. Yango wana Yvette Kalombo a beti yo. Parce que ozana munoko. Et j'en suis sûr et certain, munoko no wana eza yo te batindaka yo. Mais papa soki bazo tinda yo tika. Parce que mukolo mususu okokufa, okokutana na mutu mususu ofingi abeti yo ezwi yo nesika mabe okwei okufi. En plus, ozana nu neti mwana SS. Ozana makila mingi te na nzoto na mai pe eza te. Et ndenge natalaka o même makelele na ba makalankon ki bakendeke na fete ya makayabu ezalaka ndenge wana te parce que kokonda wana okonda même bato asana baza ndenge wana te. Oza vraiment nga namona koza anorexique. Mais sala attention. Tika kofingaka Karine. Karine azali baoba ya YouTube. Karine azali baoba ya Congo mobibana internet. Azana média en ligne ya internet ye mutu azo salela bino azo créer le bino ba emploi po bolala nzala te basi ba chroniqueuse misusu wana bazanga baka